Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika télévision na masolo na biso tindika bosolo nde sala kaite koluka baye openza balobaka makambo kasi na bosolo kwa kobeta penza masolo ngo ikendaka na bosolo ndenge tolobaka tindika bosolo ezaka be kotindika bosolo ya bosolo kasi na kati ya masolo na biso tokotola penza ebele na mwana mboka jipika oyo alobaka azali Kirikou alingaka mingi koyeba biso toyebi ke Kirikou azalaka nani po te babenga ye Kirikou kasi na kati ya masolo wana tokotaka pe na politique tokoloba makambo etali ram tokoloba penza pe makambo mwa ebele tomonaki pe akomi susu kosangana na baprofete toyebi te bitumba na bango mimi bango tikuna to ndenge nini kasi nde yango masolo biso tolukaka mingi ba conflit to makelele te biso tolingaka mwa eloko moko ebakisama bato babakisaka soki ozosenga oza na likanisi na po ete tobongisa eloko moko ebongama oye na makanisi na yo nde eloko biso tolingaka kosolola mingi mpona mboka mwana mboka jipika Kirikou topesi yo mbote pe toyambi yo malamu mbote mingi ndeko ange napesi bandeko pe basusu occasion omonanga na tindika partout dans le monde mbote nazali mwana mboka touti kosala masolo na yo na makambo etali penza bakita wala baza na bosenga kongwezo ekoma royaume kasi eza mwa pasi pamba te tata ekolo nano ayambi bango te lokwa bango mpe balobi soki ayambi bango te akorate bato ebele mpe basilikaki na eloko wana balobi oza ndoki balobi ozoluka mosala yo mwana moke boye ozoloba makambo boye ndenge nini bon nayebi te mpona yo koloba bamessage mpe ya bongo koyamba pe bongo pamba te tolingaka pe kozongisa banini wana te moto na moto ayebi ndenge nini ayambelaka makambo na ndenge na ye kasi mosala na oyo ya oyebisa bato tina nango ezalaka nini oyo olobaka mwana mboka en tout cas napesi bandeko nyonso to bareagisaki la fois passée mbote eza point de vue na bango mais ce que j'ai aimé namoni bato basepeli na émission malgré 3-4 commentaires oyo wana ngambo mpe natangaki yango neti mosusu alobi mibale balobi naza ndoki naza mwanga ndenge nini na age na ngai na bandoloba mambo ya kongo oyo ebombama kala naseki kaka ndeko naza ndoki kati na nkolo na misusu mpe balobaki eza na mama mpe alobi ye mpe balakisa ye makambo ya livre d'or wana akomi na commentaire voilà donc message ezokende malamu sauf que bandeko mosusu toyebi mitema bato te naza ndoki kati na nkolo epuis na age oyo ozoba na bandi makambo oyo jésus oyo ndimelaka obetelaka tolo abandaka mosala na age nini donc soki tozwi age ya jésus na age na ngai c'est-à-dire kote kaka eza ya makasi naosala mosala congo nde na bandelaka koloba ngo je suis le premier congolais oyo ake na village ya momanga na ikafe na kotuna bakita wala mpona nini bavanda na zamba depuis 1961 ti lelo ayebisi ngai tosimbi congo tosimbi royaume ya congo ndenge yo olobi eza mwa pasi wana yo moto olobi ndeko omoni ce qui fait mal aujourd'hui bafrançais bato bazwi na banchika bafrançais bato bazwi na baclasse bathéologie bato basali na babible nde ezoboma congo mais bato batanga bible ya molimo bazali bato babundaki ava baekole wana ya bathéologie ya bazali bakita wana oyo babunda mpona congo oyo mpo ekoma royaume bakita wala tende balingi congo ekoma royaume roi belge ayebi ke basinyaka congo oyo après 40 ans tozwi indépendance ekoma royaume Angleterre, secrétaire Angleterre ezalaki boyokani ya belge ya bandeko na bakita wala oyo bakangaka na prison ya ekafela parce que Congo est un continent. Congo c'est tout un continent. Bon j'ai lango na ba 5 ans na ba mandat moko renouvelable ba tika biso bongo poto avancer te ba koko ba yebi likambo depuis kala yango moni to olela na mokonza mboka kotala pe na mona kita wala alingaka penza ndingi biso to pesa ka ba 5 ans 10 ans te non Congo est un royaume. Congo ba signaka yango royaume toke na ba 5 ans parce que ba bundaki po bana na biso ba diriger mboka oyo malamu selon pensée ya Nzambe oyo ezana mibeko mibale bino bo welela ba 5 ans na bino c'est bien bon constitution peut toyoka basala ngo na Belgique so yiwapi oyo ekotisa bino mambo ba 5 ans mais bato ba bundaki po na Congo oyo bazaka na ba papa kimbangu oyo Mobutu bandaka komibenga le roi d'Isaïe bomituna te. Je suis désolé à mon chef de l'État lobby de l'élection mais non c'est ngaya ce qui élection vous allez à la élection municipale provinciale urbaine on est aux amala mais ce que sali que a Simba côté alinga Simba wana
nzamba opesa ye mukongo parce que jusqu'à présent na lobango nzambe et le place nini ya linga simba yebisa biso tendeko ndeko na oloba na oloba soki alingi parce que na landa discours wana alobi ke élection ozala aza soki fruit ya alternance yebe fasala mais na yebisa soki ayebi mission oyo nzambe apesaki ye mpona Congo te oui ye mutu aorate so mpona bino ya koyi kosala maponomite ya fanda na ye nano abasala baélection ya mbano bakita wana topesa ye mikanda ya royaume basangana bango bato mayele batala sikoyo tokomi na mode électoral tokosala nini mpona makambo basinya eza mikanda oyo mondela asinya soki abone koyamba biso nde bazoboya wana balobelanga bafrançais belebele tampi sindeko déjà sia solo na bandeko na biso kimbangise yo ozoboya bakimbangise tomoni edingwa bongole motema ke tina nkamba alobi atiki mabe yake tina nkamba me bino bozoboyaka kimbangise ndeko na ngai nga namona matete navai na matete na tomba aveni tomba nayebi papa na nga wana siko bana matete bana oni baya biloko ekota bango facile na motu te omoi baja bamaître bato bayebi bamaître bayebi nde toloba kopanga bamaître bayebi bakino bayebi baterme oyo bautilize so basali baclique na bango wana po batrompe faci ezaka faci mais faci na osenga na basali na nzambe edingo mpe akosala mpe po akosa faci pamba te edingo yake mpona ye moko alongoli ye azalaki moto na mabe toyebika edingo akundaka kaci lokola bandeko na biso ya poto te ye abimisaka mpe mijopo libanda kasi alobi atiki yango ake na kamba yo ozondima kaka te ozondima kaka te ndeko na ngai ange na bandeko baolanda ngai nalinga olobela mingi bakita wana naloba bakita wana makambo na ocho omona ozala bien parce que omoni ngaka kotala yo koloba kaka bakita wana mais ntango babundaki mpe Congo ezalaki mpe na simoki mbango te ndeko akendaki na époque ya faci te mpona ebo tamso ngonga yango eseyaki ebongola motema mais après centenaire bakside esalama kuna ti bamakila wana besprit wana ezoyengayenga ti soki tolobi makambo mosusu aye okoma baproblème eza affaire na ye ya vie na ye ayebi ni akendaki kosala nga na ye koloba mpona chef de l'état mokonzi ya mboka mpona Congo nga na yaka kolobela mpona motu te soki lelo natangaka kombo ya faci parce que nzambe alakisa ngai faci apesa ngai basini ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bato lelo bamona yango blague mais lobi ntango na oyaka na émission na ye biso sikoyo omoni lelo faci a raté royaume à Congo ebele mpe baondima te ebele baoke baconflit omoni meme lelo ezaka soki moto alobi boye mpona faci bakangi ye bafingi mais eza bamessage ezobima moke moke bamessage ya faci ya na téléchargement ya makasi baotiele mibeko mibalo efwa tosa sikoyo ezobimaka na mingi te mpe na oleka na yo oyebisa omoni lelo banda kokonte ti mokolo boye eloko boye osalama eloko neti ndi kasi oyebisa biso te ndekotoloba eloko boye babiloko ebele koki kosalama oyo eza na kati ya kosalama kasi yo soki oyebisi biso ke na ngonga boye eloko te kosalama wana tolobi bakita wala bamonaka mpe makasi olobi biso eloko te ndeko tokomona eza ya solo ndenge yango moni Congo ekufi mpona bafaux prophète comprendre Congo ebebi lelo mpo basakoli ya mabe baza ebele bena baprofesie ya lokuta oyo mpe ekokisanga te oka toyokaki ke 4e président ye nde ya suka oka toyokaka ke moluba kozwaka pouvoir te mais biso toya oloba eloko moko ya suka nayesaki yo soki président de la république azwa kobunga vision etali ye mpona nini bafaux prophète oyo mpe bantoure ye baya kopesaki makambo mabe mo président mais totikeli bango baréunir mais soki aza mutu ye moko aza na bandeko aza na bacamarade oyo bakoki kosunga ye eke amaintenir pouvoir oyo selon pensée ya nzambe agere yango bien baluka bakita bala basilisa makambo so mpe baluki te tovandika me toyo oloba omoi lelo ekomi soko olobi bakangi olobi bon même système oyo toboyaki yango bandi suku se répéter eza na bato lokola banani balobi bakangi bango balobi likambo ya solo bakangi bango lokola banani tanga bango evina maboko ndeko eza bosolo awa tolingaka te otika na mikumba ya bato baloba na kati ya émission na moto aye kokosa olobi eloko te yo oloba awa biso nyonso ozalaka nani oyo alobi eloko ya mabe to alobi bosolo bakangi aza na boloko ti lelo neti nani pamba te mobato nyonso balobaka biloko bakutaka bango na bilembola bango alobaki eloko boye tala eloko boye alobaki akokaki koloba te kasi yo oyebisa biso pamba te nalingi kozwa mokumba nango te yo nde fomema ngo merci beaucoup yango oyoki na tv balobaka les propos tenus s'engage que son auteur nanaa mpe moto ya tv nayebi makambo ebele nayesako la fois passé nayebi batrika mike baosala mpona kokanganga comprendre otuna ye nga wana ti nayebi te so omona loboko na nga nde ezali ese lelo natambwe na kane
natambo na kante je ko mona ko na ngandeza na défaut tellement bakoki bitumba ya molili te na butu bakoki te bakomo ya siko na nzoto toyebi mato bunda pona Congo ngana yo bunda pona mutu te na yebi c'est pas important na yo tanga bakomba ba te mais na yeka oloba ngamo muntu na yo oloba ka pe émission na ondima pété après lobi oluka ngolo ba ke jipeta mambo loba ke kokisa mina oleka sur na TV sinde ko ngamuni ngozoloba na opete ndeko na ngana ko ndima neti nini makambo ebele sala maka balobi benga nyama na kombola yo kolobe loko te to fana ngaka eloko boisala ni kasi oyebisa biso nde bato mosusu balobaka ete lutu ekokoma na ekotelema yango moko lutu etambolaka te kasi oyebiso kotelema tomoni mpe lutu etelemi tobeti mapoko bakitaka balobaki makambo ya solo kasi okoloba eloko te ndekolanga okotika biso na pongi te tosenga na président de la République le 30 juin avant le 30 juin ayamba bakitawa parce que bakitawa bafetaka le 30 juin pour ezali date oyo tolongaki na bolumbu ya Belgique oyo tobundaka po toza mosomi kosenga na chef de l'état asala makasi lokwa moto toyokola ndinga bokomisela ye message oyo akende no kovisite village oyo babandaka kokata bakoko na ye maboko azala président ya liboso soki asali yango te nayo oleka na yo oyebiso nini oyo alobi ndeko tokota na mwa kolela ya bayimboka na makambo etali mpenza ram na makambo etali ram mpona yo eza mpe mwa moko tokoki kolobela tokoki kobetela mpe maboko te na ndeko gisaki basata mosusu mpe aza na makanisi ya kosunga ekolo pamba te mbongo wana ekokota na kati ya ekolo kasi bobangi mpe mosusu ezali mbongo wana tokoyeba ezokota wapi ezofanda wapi mpe ekosalela biso mosala nini kasi ekoki kozala nango likanisi ya malamu na ngonga oyo mpenza toza mpenza na misolo mingi te bon biso tokoloba tokotiaka na biso bacrédit ya ba 5 dollars 10 dollars mais eza na bayo batiaka bacrédit ta mosusu ya 1000 fois po abenga moto moko ya mosika po aza misolo ebele soki atie eloko moko ya 1000 francs ekosala ye mwa mpasi nyonso ekei aolela nini ram mais ntango akolela bongo akolela na nkombo ya gouvernement ya bino ya Sama Lukonde kasi ndeko Augustin Kibasa ye mpe azalaki na kati ya le peuple d'abord na bandeko oyo bazobunda mpona kosepelisa ndeti Tony Mwaba tokobetele mpenza maboko tolongonya na ye pamba te alakisi na miso ya bato nyonso ete Willy Bakonga bandai koyiba toketi na kati ya komona eloko nini Willy Bakonga na marke wango basakajaki misolo ya baenseignant azolakisa bino azodemontre biloko basi basaleli groupe ya bato donc baengagea bato na bidon pifo oyo ministre ya Yambo akoki kosala eloko wana kasi ye ministre enseignement asi asali ba entreprise na kati mbongo ya baenseignant ezokende kasi tozoluka bato neti ya bongo bato bazolela apangusi bango mwa emiso ndeko Augustin Kibasa asali eloko moko ta mose kozala motu ya mailelo te ezolelisa biso na ebite mpona yo koyambaki yango ndenge nini non omoni nalingi nabongisa eloko moko olobi awa bato balela na kombo ya premier ministre te bayebi ko premier ministre ngai na lobi kolela te na lobi lisanga oyo eto bisaleli oyo ndeko marqueur o Willy Bakonga o basali na kati enseignement bango bato bakoki kosala ngo te moto azala mpifa kosala ngo eza premier ministre moi malade tika to ndambo mwetango oloba na tiki na bo te po yoka bien yango na lobi na to bongisa po yoka bien o mema na ndenga mabete po muta ko modifier za la premier ministre et la ministre te ana matoi mo questionner to lo bela ram tango bande ko bonyo ko mayolo pige baolela na kombo ya gouvernement ya Sama Lukonde bongo ti sikonga na bibalela na kombo ya Sama Lukonde baolela na kombo ya président de la République Tshisekedi yango ayeka siko ubo tolo balikambo bato baloba na barabara vous comprenez Sama Lukonde eza na gaz koleka fachite ayebani gute Sama Lukonde obino bobelela Sama Lukonde ayebani te nyonso ezosala mawa ya mabe bato balelaka na kombo ya Tshisekedi N'ayez pas le bagage le peuple d'abord. N'ayez pas le bagage le peuple d'abord. N'ayez pas le bagage le peuple d'abord. Toi la clé. Et l'autre Ramo, j'ai un ami, Joseph Kazadi, je crois. Je l'avais appelé. Tata. Et l'autre on est en Dengenini. Alors bien on français belé. La chapimbe. Français on peut zagi nini. Yo comme yo ka telo côté. Nabi alors bien on français et belé na kipa esouté na tiki. Ma réaction au moment. Omoni système oyo tuboya ki lobby. Yango zo continue yango zo pesa passe Ange
musée ayaki awa futaka taxe moko te me toliaka mwa lipa monene toliaka mikata mbasu musée ayaki awa tobanda olalisa bilamba libanda na singa mambo miyibi toyebaki yango oso te musée ayaki awa salongo chaque samedi ezalaki respecté mpona nini makambo oyo bakoki kopousse peuple asala mpo mentalité échange po tokende na développement bayaka na mote babayaka kopa mbongo moni nde bacoince salongo soki babi bamaintenir salongo awa baokoka te poani car na ville ya Kinshasa eza mosala ya Augustin Kibasa te mpo tozomona ata na mpona eza ye te naolobela bakonzi nyonso tu baogere ntango oyo olobi bongo naoyebiso nga na oyo wana eza makambo ngobila nga na oyo pembeni ya victoire awa système oyo toboyaka kala ya baroulage kaka série na bachauffeur na banini continue kaka te c'est-à-dire impact ya changement ti sikono tojango te mpona nini système oyo eza installé depuis Belge yango tous les présidents tous les ministres tous les gouverneurs soki aye akoti système wana il est obligé ya kose plonger na système eza nini eza spiritualité oyo baosalela parce que système eza esprit oyo bainstalla tozaka na esprit ya Belge ya bataxe balakisa biso bakongole na mutu babelge batikela biso bosoto te kandeko salite ono ozoloba wana eza ya babelge te batikela biso bakongole salite eza kimbuta na ngobila toevite bakombo ya bato nga na yaka mpona oloba bakombo ya bato te me ntango ozoloba na fo ozala omoni awa tolobaka eza atindika bosolo soki ozoloba makambo neti ozoloba te ozopesa bato mposa ya kolanda yo te fo oloba likambo oloba eloko na eloko na kombo nango oye mpona kofinga te kasi ntango ozoloba wana ke système wana ezochange siko mpo echange fo basala nini parce que biso nyonso awa tokuta système wana yo mpo oye na nini mpo ete tochange nayebisako makambo ebele nga biso moni awa tosololaka biloko mosusu yo okanisa ndenga na oloba boye na oraisonne te yo ya baodiktenga fo omesanaka kokota na spiritualité te nga spiritualité na nga naza deya na kote na nga siko nga nakoki kolala na kati ya nga muna te so na moni ozotengama fo nazongi so mpenza ozonga mpe ya mobimba oyebaka ntango na oloba likambo oyo eza boye eza boye les propos tenus ça n'engage que son auteur te ndeko eza ndako na nga ntango nga nayambi nakotisi barebele na bombe nga mpe bakoki kokanga nga kasi soki ezaki wana eza ndakisa na pesi wa yango wana nazolinga na ozonga na nzela okomona ozongaka na nzela soki otengami ozongaka na nzela napesi yo ndakisa wa yo olobi etali kaka yo maloba okoloba me okoloba ngo na televizio na ngai natindika bosolo topesaka ndakisa soki bato babombi bamiyibi bakomaka mpe miyibi ndeko na Paulette alobaki ti soi-disant bakoboma soki président akangi Paulette bakangi ye ndeko moko ndeko toloba bosolo Paulette bakangi ye wapi Paulette babengi même pas na justice bakangi ye wapi ndeko tota bapandisa yango Paulette azali lokuta mama naza groupe moko na Paulette olandanga naza groupe moko Paulette ya EPST azoloba mpe Paulette bakangi ye wapi EPST te pardon groupe moko naza ya WhatsApp moko batinelenga mpe audio ne bakangi te moto abengi nde mpona koyebisa ye yo ozolobaka chef de l'état kufa eza kobenga te ngai nalobi mako bakokanga te ye nde moto alobi po baye na mission ange balobaki bakangi Paulette parce que bakangi ya solo ngai te je crois obengi nga mpona loba zala patiente siko oloba nde biloko ya bosolo ndeko na ngai mpona bosolo papa mpona bosolo tikanga na loba ndeko toloba lisusu Paulette bakangeli wapi nayebi makambo wana nyonso oyo eyebongisama tikanga na loba nde na oloba bazobongisa mpo bakanga Paulette nde olingi oloba bato ebele baolanda biso bacomprendre te soki tozobaluki wapi nayebi soki ntango na bandi nalakisi oyo liboko comprendre nalakisi oyo liboko nango omona ngo nde ezali eza biloko mosusu oyo olinga nakoma kote yo olinga kasi nde mpe yango wana tozoyebana te obi ngai nakoma masolo nange ezaka tindika bosolo soki olobi bapolisier batindelako invitation mpo olobaki eloko boye siko ntango koloba ete loboko nakoloba mpe yo kwei nakoloba mpe yo batuti yo soki boye mai ntango koloba bosolo te ndeko omoni teke na omona ngai lokola tokosala maseki kasi nde eloko nazalaki nango na bosenga yo oyebisa nga ndeko ya mosusu eza ya kobakisa esilika wana tosingisa masolo awa kasi mpona bino mpe yo oza elenge nakata na kati ya kitawala te
olobi sembo eloko moko ya malonga ya bien penza tomonaki bandeko na biso bautaki badiaspora oyo babengaki bango baya kosala misala awa kasi ya mayele basi basalaki penza makanisi basali mwa eloko na bango moko bakomi na papier balobi tata ekolo ye moko nazala likolo nango pamba te mboka esi ebeba bato nyonso basi bakota na kati ya mabe soki ye atelemeli akozala penza ekozala na mwa mpiso na eloko wana ezalaki nini soki totali penza na 80% eloko ekolembisa mpona mboka oyo ebonga eza penza totongaka te wana pe bosolo totongaka te kasi bandeko na biso baza libanda bazwa na mwa 10 francs 2 francs na bango mpona koya kotonga awa ezokutana na bamagistrat na bavoka ya minene penza bango baza na kati ya bareseau ya minene kobotola koyiba mapango ya bato lopango moko bateki 3 ou 4 fois bandeko wana basanganaki bayeki penza na projet na bango ndeko Augustin Munkamba bayaki na projet na bango ezozela soki batiango mokolo to nde bakomi siko kokanga réseau ya bato wana ekoma lokwa IGF kasi po bino pe biso toza na posa bilenge lokwa bino boye basunga Kongo kande omipesi boye ozoya penza bandima kitawala pamba te eza na mwa eloko ko bakisa na Kongo kasi pona yo pe ko bakisa nini na makambo oyo po ete lobi bilenge lokola yo bakoki kosala nini po ete batelema pe lokola yo na boza la prophète de malheur c'est mambo ezokende bien tina tengana lingi yo pesa pe makanisi na yo opesa prophétie te kasi makanisi na koki opesa bandeko bakolanda olikanisi nini lide nini bakoki kosala nini so mpe bakutana nawe soki mpe ndenge nini toza na posa bilenge te batelema babanda kobanza Kongo eza ebiso nde biso totonga lokola yo telemi bokolobela Kongo ti kasi okoki kobanza mpona bango nini bakomeli chef de l'état so bakomela biso bakita wana tomaki tofula yango banani bakomeli olobiki bandeko wana basangani nga napesi likanisi batie balingi chef de l'état nga napesi likanisi be bandeko oyo toza na bango na bosenga lokola bandeko wana bandeko bazwi likanisi wana eza malamu wana kosa biso nyo tokomekende liboso mais ntango wana lobaka kombo ya faci tomonake likambo nyonso ezozongaka banani epa président de la république nyonso awa bandeko wana basali po ezala subasima nango ezala makasi ifo chef de l'état aparene donc soki Kongo ekomi royaume amakakoochange yango mpona nini ekila eza te na gestion ya chose Chibao nga linga kobenga ngo Chibao omoi lokola no batie Chibao te balakela ngo mabe soko oyibi soko ondimi kozala magistrat ondimi kozala avocat ondimi kozala généraux ondimi batie Chibao abuo ya mwana royaume président ekila yango gouvernement baconseiller banani bino nyonso kosuka awa oyo akoleka mundelu oyo akokutana na baesprit lelo biso baesprit bato kozwaka esprit na ndenge mabe bakokutana na Chibao likosekaki Chibao ezaka milimo oyo babengaka na eloko wana sobanga pani loba te bato nde bakomisa yo bakomisa ngo mabe omoni te biso baza baluba te sikoyo fo kokomisa bato esprit wana elongaka mtema bango esprit ya mabe ezala esprit ya malamu ezali omoni na kasi mponi tolobaka maloba na biso ezalaka na nguya makasi ntango ozoloba bongo ozwi esprit wana otyango mpo ebatela eloko olobi wana bato fo donc tolongwa na bowumbu ya bozangi koyeba eloko nyonso okomisango kaka kindoki yango ebomi bakongole bapaster na bino nde olobai nakomi moto ya badeba nango moto ya badeba te wana bakotango mwa nsima makambo mboka na biso ezotambola bien te mpo ekila eza te mbongo ya leta oyoki ka 2 millions ekatisa ngambo 3 millions bakundaki na sa mabele donc mbongo ya leta bato oyo bazonyokwama bazolia yango mpenza te bango mais tuko bato baolia yango so nde ezala ede chance eza ya faci amema Kongo oyo vers le progrès nasoki entourage na yo bavodo balingi kokanga ye mpo lobi aka te oyoma Kongo azala juge ka ye na nzambe na ye azapini koleka mobutu ozokapelenga babiloko wana nayebi te en général so oyelinga mabe me kana na problème te nakomi moto badeba te nakutana na prophète na Ngefa toyeki na plateau je savais même pas ntango naye kobima nde baye kolobaki azalaki prophète soki Ngefa ayebani mpe me nasepeli kaka po mwa quelque coup ekotaki ezalaki bien nasepeli makasi naoluka ye soki oyo omona ye tozongela te banapesa ye bachiffre oyo kabwanaki nango oyo na likambo etali système
système politique na biso eza mabe eza ka système ozo luka fara yo na na côté yango si bokotalaka neti bamonde futo to sisa sko bitumba moi bitumba Golet na David okomba beka siko to fungwami prophète nyonso to oyebi ya makasi nganga nyonso oyebi ya makasi aya siko to meka na makambo efide kuto tiki peta ebele so mundela kangaka bisaka kendaka parce que kitawala bandimelaki nzambe na bosolo bakoko na biso basalelaki nzambe na bosolo ndenge église catholique reconnaîtaka kasi mundela atikaki wana po ayebi atikaki catholique atikaki kitawala tendeko non yango moni kitawala azalaki na zamba alobaki te moni ba catholique erenya lelo kitawala eto sala no be mission yo nde fo lobaka na place na ngai Jean Paul kolobaka ke bakitawa toka moite soki toyoki basango bakeluka Kabila basango bakendaka to te bakenda malgré pour répondre à l'homme il y a bien pour kangana mutu mais tout ça là no be monsieur belé na loba mabebele ko ikisami ne na to senga na yo mutu la na soko ndi mangoka ate continuer ka kontima te mais ndena bengana onde to mona makambo ya suka ya ko ya suka la te na yo ka bato belé Jean Paul Tala Jean Paul bande ko ba message nyonso te ko makana matoi na ngai biso tozwa koloba oyo matoi ezoyoka ngai aloba oyo nakoki koloba te mpona sepelisa bato ngai nalobaka oyo batindeli nga mission mpo ngai naye na mission précis très précis naye te osala baventure naleka na tv nayebana nasala nano je n'ai pas besoin soki nazoyebana nazozongaka na tv eza parce que mwa bandambo bapriere oyo tozosalela bato baozwa basolution ndo moi tozozongaka lisusu na tv koloba mais biso toyaka te mpona kosalela nzambe publicité so ezalaki mpona publicité mbele lupango ese tondi na bato oyo tosambeleli babiki towana ngo besoin te toyebisaka motu elinga moninga na yo motu po komona bolamu na moke ata basala oyo mabe ndenge yo kotunuka kolinga parce que devant nzambe apesi biso baprofete nyonso ekomi mpenza bolakisa na babokasi na bino baya bomoni yanga nafongoli mpenza toza polele biso bosolo nde tolingaka te wana yo sepeli nga nasepeli soki balingi deba na bible balingi deba na miracle spiritualité baya nga na ofandaka awa paster avandi yepa avandi nga nasimbika kana omwana ata balukaki babotola mpo batya soki ndeni na loboko oyo mpe bakutana osala ndeni soki miracle nge esalama okangi miracle te bolingi tomona te yo lobaki ke totya tomona yango nalobi na bandi kaya na prophète ngefa bao balandaki émission na patio RFI balandaki tobandi ye mpena moto aliboso afongoli porte mais nasepeli kaka po ayebi bakita wana alobi nayebi bakita wana baza na pouvoir kosakana te nde loko nasepelaki yango wana na yo oza na tembe baprofete oyo tu baa na présidence oyo baza wapi oyo baprofete mpena minene baya todiskute kaka na bible le reste on va faire après todiskute kaka bible ndenge nini ndeko na ngai ata mwa moke to banda moke ko ndeko bible bodiskute yango ndenge nini bible esali nini ndeko po lelo bavandi nde na bible babatami kuna babatama na nsima bible baza na bondoki baa na nsima bible bana misala mabe baa na nsima bible bino mpe bozondima na bino bible biso toza na bible oyo no tokomi bible te tosalela no okaa bible oyo tokanga ye nango mondele omoi na kati ya bible wana na mabe na malamu mondele ya kokosela nango biso liloba ya nzambe eza na kati bakoko bakangaka nde mondele na bible yo olobi tofukamela bikeko te eza mabe mozoyebisa biso tokende na église ozokoimpose biso tokende église catholique mais lokola biso tokekuta bikeko totosa oyo tokuti na makomi oyo yo moko oye nango tosa oyo ozosala yo olobi na biso tolinga moto lokola melinga mais yo olingi biso tozokata biso maboko mpona caoutchouc mpona cuivre mpona mercure na biso mpona nzete na biso lelo ange makambo eza ebele mwana mboka lelo émission lelo eza mwa kitoko mpenza na sepeli okopamba te émission ezalaka boye fo naningisa yo ningana obimisa fo bimisa nga na oya obondelo na kati ya te nga naza na mposa koyoka yo ntango naloba bosolo ezalaka mpenza pamba te eza mpenza pete te ya moto ayaka bandi oloba bosolo soki oningisi ye te ndenge naningisaka tokomi na biso na mwa suka ndeko eza moko ndela sinyaka komoko royaume soki lelo natangaka kombo ya faci mpo aza na bastrase wana nyonso tu oyo ekomama oyo nakuti na zamba eza kosakomplire na periode na nde tozobenga ye soki oboyi na yo oyo wana yo luka verité mosusu me ngai na oyo tomona kongo nde okoma royaume po constitution wana fo tomodifie yango constitution na bandi olobango sika omoni constitution ifo tomodifie yango me nasengi na président de la république azongela nzambe ya solo
azongela nzambe ya solo nzambe na ye ya solo eza nani eza base peuple nini peuple azoloba mpona ye po ntango peuple asengaka ye kanga parlement ayebaka ntango peuple asengaki ye modifier constitution ayebaka alanda bafrançais wana ya bato bantoure ye te oyo komema ye na libumbi azala juge bakisa te koleka Mobutu wala yo moto olobia biloko oyo olobaka mpo ye nde aza kolo alingi ye makasi koleka bakambi nyonso to baprésident nyonso ya Congo faci vraiment balingi ye nzambe alingi ye makasi faute ezaka so asimbi makila soki maboko na ye touche makila esili nzambe apesi ye wana toli eza tata ekolo ya kosimba no te yango moni tozo non kosimba makila yo kanisi eza nini omoni ntango bato babimaki mpona marche ya ramu babetaki bato te bato balelaki na kombo ya kasongo te balelaki na kombo na ye Tshisekedi yango ya bandi eloko tozoboya moni bazosala babiloko ya mabe oyo ekopuse bato bakufa bato base manifeste bakufa po charge esa nini ezongela ye nde eloko oyo tolobaka chaque jour wawa eza te kaosimba minduki ake Goma ake obunda ye moko abomi barebele te eza ndenge bato baza pembeni na ye makambo bazosala lokola eza obénéfice ya peuple te charge wana bato balolela nde na kombo na ye nde yango tozoboya aya tobomba ye ngonga yango oyo mais on va annoncer après juin on va annoncer na sengi na bandeko nyonso bayebi ke na ozonga na café là na mois de juillet basunga momai mo liba tokende toya siko kobanda bitumba parce que turo oyo tobanda siko nde bitumba ya solo omoni ayo ezalaki tozobenga boya baoyo kati ntango tobima tobandi siko nde bitumba parce que non tobandi olekela na kopa président po tobetaka mabele 3 fois pamba te soki tosambela okomprendre sikoyo o mundela monaka miracle o mundela monaka amoni pena buwate komi mutuka atiki libanga munene boya yo kutanga komi kayasi e bantu sala makana mingi tipo bato bamona mais y aura des victimes bato belé ça passe mwana mboka tokomi mpenza na suka ya masolo na biso ndeko na banda oluko banda kala ozosilika oyebi teke naza na posa obimisanga oyo ozobomba wana obimisanga kaka na suka na lopoto balobaka temps eza temps ngonga mpe eza ngonga na lingala balobaka balingi mboka na biso échanger ekende liboso mais soki tobimisa babiloko mosusu ekolembisa bango ndomoni naosengaki bato baya tosasocie na likambo ya kitawa na po yango nde ebombi bosolo ebombi vérité ya Congo ebombi développement ya Congo tokobimisa baingénieur tokobimisa bato ya mayele na spiritualité na biso na bokoko na biso omoi lelo okenda na Kowet omona baingénieur ebelo epena na tshombo ekufi bobalamusi mais mpona nini baozokoarrive kosala tshombo te bamécanicien belé bazawa o asimbi mutuka be mutuka elamuki bana wana bazali soki kaka babatize badindisi na mai babimi bafuli tozi baingénieur mundela banjo wako po mundela koya kosenga awa na Congo ti omoni baosala bakabale ya kokabola Congo po bayebi mais nyonso tona bato bamona lokwanga na oloba ngona amona muke na kokolobela ngo te na tiki boluka mukolo pema kanami pema no nazoyoka olobi soki nazokata yo yango wana nakoyoka yo ndeko namoni tokomi na susu na suka te nayebi te soki kobakisa nini ya pamba te lelo tosololi mpenza bia nayoki yo mpenza lelo mpona ningaki kobimisa nangaka na tsubi mpenza oyoki mpasi okangi nzosala nga bwe nini ange nasepeli ntango obimisaka me tosololaka no mingi na nkuku mpona pesako baide ebele ya ba secret mosusu tokodekola yango na tv yango moni mo ntango nazosala mwa resistance ifo ya moko tikaka ngai po ntango ozopusenga na loba ozotika bandeko wana na posa bakozala na bosinga koyoka yo ezali bakongole oyo baza libanda mboka bazonga na Congo baya tobunda awa po kobekendele biso bato balongolabunda na réseau sociaux mabe omoni lelo mboka eza okipe mboka bakwande yo bakoti mpa na bino babotoli lupango na bino yo ozoganga mpo bavoisin yozoganga pa ozoganga na téléphone ozoganga na téléphone otieka téléphone no liboso otie réseau mboka eza okipe wifi ofele tozokomisa ba Rwandais makasi moko wifi ofele kuna yango esala bandeko boya tobunda awa boya tobunda na mboka tobenga na ba Rwandais awa na mboka facha aza ye moko aza na bato pe ebele pembeni na ye mususu ya mabena ya malamu bino pe boya po tokoma ebele phénomène oyo ezalaki na poto so phénomène combattant ebanda awa
nde makambo ko changer botika kuganga na libanda mundele babundaka po balonga lipa chez bango boya pe to bunda awa ah babeta suma ça c'est ndeko bato belé baza déjà ko yawo basu ba message ba o baza na bitoyi ya koyoka maloba ya nzambe ebele je peux pas citer les noms o ba benga nga Jean Paul ngai nazokanga déjà bisaka tozoya outi mboka outi awa lupango na bino ezaki na ndako ya moke poto okoma ofinga lupango na bino bofinga kongo na musika boya bandeko soki esui yo mundele pa bundaka po lere kokoma ya kobimisa na makasi moyende loni kamba vaccin ntango ekozala kobima kuna ifo zwa vaccin ndoko luka nzela kozonga poza na avion te wana bato te mundele soki akangi lelo avion yo oza kuna obeta tolo ozonga kongo nde mbongo na bino nyonso otya na banke mbongo na bino otya na banke ntango ye awa babouge ka réseau moke ozala retrait wa boyaka yero bomona lwa message mo ya aventure mais lobi boluka kireko ngala kefongola réseau te ram $2,000 $3,000 osomi mabele no ah mais ozo bomba pa ndele ram pamba ram so ya poisson so ram ya nini ekangi ba kongola wa ah mampiodi ndeko moko uta ipoto aya kwa sala retrait na soki agence moko c'était problème azeli 10 jours yo kati mbongo te na banque kuna ya yo okenda ipoto maboko pamba okenda na ndaku te okozonga mundela ko tikozonga maboko pamba lwa boliko yo kati mwana mboka totondi openza botoni na mituna penza malamu oyo pesi bandeko kasi nanunga pesa numéro ya telefone ya mboto okabola na yo na sepeli ndeko soko oyoki toswanaki na ange eza parce que alinga bimisaka biloko fe toloba lobi ye alinga naloba ngo lelo numéro ya telefone ezali 081 044 0023 sokobengi question posa nyonso toza nango tokorépondre yo nzambe oyo asalinga na yo tokutana elotala na yapesa okili apesa osolution soki olingi osambela kosambeli na 12h na 6h na 18h na 0h na 23h kozala na mapapa te makelele te eloko na poshi te osali kaka 0 na yo rondre ya 0 bokomi 0 0 1 telemi na kati otali esika moi ebimaka obeleli nzambe na totondi botondi na tondi susu botondi na ntango ozalaki nsima kamera na tondi mpenza botondi na bandeko nyonso bazwaka mpenza libaku ya kolanda auskachila na baoyo bapanzaka sango oyo na tondi bino mpenza botondi bokoba kaka na kopanza mpe bosabone bokoba kaka na kosabone na mpe susu matondo mingi na bazalisi ya chaîne ya Tindika télévision oyo basalaka ete boyoka basango ya boye pandeko na biso jipika rufin kisomi papi keli na tondi bino mpenza botondi mike luzoladio po tokutana mpenza mbala nsima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.